bozomona ezande école Monsieur Frank Siama Lutete ezana village te kasi ezali na kati ya République démocratique du Congo na ville province ya Kinshasa eza kaka na salle de classe moko bana nyonso basangani de première ti 4e primaire ba finani boye likolo ya bambu nde bazo salela lokola ban soki osali mouvement okwei tableau kutu kolobate si botu nanga soki bafutaka combien 5 000 francs congolais par mois topé 200 francs congolais par jour kasi malgré montant oyo bana ebele bazalaka kaka en ordre te na oyo etali frais scolaire ngaye école ya l'état na ba niveau oyo kaka na Kisasa pe na Congo lisusu osoki ata na Brazzaville aho okuta ngota tata moko na mwasi na ye na mwana azali koluka kokota na hôpital oyo boza komona azwaki nde deuxième bande po akota na hôpital ujana aya na ye akipa te mbala moko alongola ye plaque eyinda kaka te yokani population eza koganga kosombele bakisi Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungole la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement soit PayPal to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Ce journal vous est offert par SK Mining pour l'intérêt général de la population congolaise. Plaisir ezalaka makasi ya koyeba ke bozalaka ebele devant ba poste téléviseur na bino pona kolanda édition ya mokololo ya magazine Kina Artiste na plaisir ya makasi ya ko présenter yango po na bino Congo Kinshasa Congo Brazzaville peu partout dans le monde surtout mingi bandeko ya diaspora to pesi bino mbote 120 millions de dollars américains ezali mobilisés pour la électrification ya République démocratique du Congo kobanda ba année 2022 oyo ti na 2025 ba détail dans commentaire oyo 120 millions de dollars américains y a investissement y a ba partenaire technique na secteur électricité et financier ezalaki mobilisé pour la période oyo kokende de 2022 ti 2025 bipa iwapi ezali ba résultat ya table ronde oyo esalemaki a na Kinshasa mukolo ya mardi 25 janvier ti mercredi 26 janvier 2022 et pas y agence nationale d'électrification pe ba service énergétique na ba milieu rural pe périurbain en serre na Mukuse. Na yango pour l'agence oyo ndambu ya montant oyo ezali destiné na ba mécanisme ya réduction ya ba risque pour na secteur privé. Réunion oyo ezalaki basé na oyo etali ba échange pour na ko permettre accès na oyo etali énergie électrique. Selon approche ya programme ya gouvernement ya développement na base ya 145 territoires. Kasi anotaki que mobilisation ya secteur privé pour la mise en œuvre ya ba différents projets ya investissement en partenariat public privé population pour la 2022 pe au-delà. Boyeba que pour na rassurer suivi ya baki ya table ronde, ko mobiliser ba partenaire pe ko zo ba nouvelle initiative kasi en serre azali ko protéger organisation ya rencontre mususu na ba partenaire na ye o ezali prévu na mois ya avril 2022.
Rédaction, il y a magazine qui l'artiste. C'est ça, les réflexions sur évolution, il y a phénomène Koulouna depuis et Bandati, Mokolo et Lilo. Pas détail dans le commentaire, il y a Elisabeth Koumbi. Phénomène Koulouna et qui ba allure manquant inquiétante à la RDC. Boyeba que et bandaki nanu à la capitale avant et s'étendre ensemble à territoire national. Bipa iwapi phénomène Koulouna et yaki kosala ascension en 2006 lors ya sorti ya nzembo ya Kotazo. Na yango Koulouna ezali groupe composé ya 10 ou plus ya ba jeunes o ba se livra kanarake, koyiba, bitumba, pe misusu. Avant ya ko conquérir étendu ya territoire national, boyeba que e bandaki nanu na ba quartier ya Matete, Yolo, Limete Kingabwa, Barumbu, Makala, pe ba quartier misusu. Kasi mikolo oyo e komi lokola bomba retardement pour malgré ba décision oyo ba kondi bazozwa ti lelo ba résultat ya malamu ezali toujours palpable te. Lokola entre 2008 et 2012 bayaki lisusu ko lancer opération Likofi oyo ezalaki stoppé pour na droit de l'homme. Pe mikolo oyo euti koleka balansaki opération Kanyamaka CC oyo jusque là esuki na 8e lot. Tokosenga kaka na bakondi ya ko multiplier ba effort pour na kosilisa phénomène oyo umeli tangu mulai pe ezali ko déranger population. École Papa Frank, tozali na commune Yangaliema na Mbinza Pigeon na quartier La Lou, bana bafutaka 200 francs congolais par jour kasi condition nini bazali kotangela. Ba détail na reportage ya École Papa Frank, tozali na commune Yangaliema na Mbinza Pigeon kuna na quartier La Lou, ba élève bafutaka 200 francs par jour kasi ba condition nini bazali kotangela pasi pe mawa. Ba détail reportage ya Victor Jonathan Soukani. Pola na Kinshasa omona makambu oyo bozomona ezande école Monsieur Frank Siam Malutete eza na village te kasi ezali na kati ya République démocratique du Congo na ville province ya Kinshasa na commune ya Ngaliema quartier Mbinza Pigeon na avenue Ntimba kaka ndenge bozali komona eza kaka na salle de classe moko. Bana nyonso basangani de première ti 4e primaire ba finani boye likolo ya bambu nde bazo salela lokola ban soki osali mouvement okwei tableau kutu kolobate awa soki obelaka misu okomona na o malamu te botala bana ndenge balati uniforme etoboka misusu balati na bango bilamba ya ndaku ata mwana moko aza na kashine te na kolosalité misusu pe basokolaka na bango te mayandi pe lobinga yeyo toature oyo soki mupepe ya makasi toyebi te soki ekosuka wapi kasi kolo école Monsieur Frank Siam Malutete asali yango na susi ya population ya kotoyo eza lupangu na ye kasi makoki ya kosala ba classe ebele eza te moyen pe ya kozwa banseignant ebele eza nango te po makoki eza te kasi botuna nga soki bafutaka combien 5000 francs congolais par mois, topé 200 francs congolais par jour. Kasi malgré montant oyo, bana ebele bazalaka kaka en ordre te na o etali frais scolaire. Atonga école oyo po bana bakenda kotanga na ngambu ya mai, soki mvula ebeti makasi, moyen bana bakatisa na ngambu ezate. Yango basukaka na bango kaka awa. Ba tableau oyo bozomona libanda eza ya bana 5e pe 6e primaire bango batangaka ya kotelema. Ministère ya enseignement primaire pe secondaire esika ya kotia misu pe maboko yangoyo. Monsieur Frank a sacrifié mabele na ye pona ko transmettre éducation pe matière. Et sengeli azala soutenu parce que ba futur ministre pe ba futur président ba koki ko bima pe anet lokola maseki. Bino pe batu ya mitema malamu ba millionnaire ya Congo mutu ya kosunga yeyo po azana souci pe azo contribuer na avancement ya mboka. Bongo te ba promotion $1900 et salut toujours ko continuer na l'agence de voyage Eric Travels nyonso pona kozwa bourse d'études pe ko kende kotanga na mboka ya Chypre bazali pe ko faciliter obtention ya ba visa pona ko kende na ba destination nyonso ya monde entier. Lelo
na Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino babourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo badémarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na bauniversité ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba poete na passerelle oyo ezalaka na Bitabe oyo ekabola ba commune ya Njili pe ya Masina kokamwa wenze ya munene ebotama kuna likolo ba détail na commentaire ko. Tambola na Kinshasa omona makambu kokamwa oyo bozali komona tozali nde likolo ya passerelle oyo ekabolaka commune ya Masina na commune ya Njili na Bitabe nzoka nde yango ekoma wenze tozali surpris ya kokuta bandeko oyo très à l'aise likolo ya passerelle kosala cop na bango na kimia nyonso koto oyo bazoteka babokali ya plastique koto oyo bamanga na ngambu mususu ba lunette misusu pe koto ba photographe ndala ne batelemi c'est-à-dire ambiance moko okokuta awa neti kaka na kati ya marché de la liberté ba misusu pe bazali kolekana misusu pe bazo chaye etikali kaka muke tomona ba mesa pe ba étalage awa po alire oyo ezali kokende ekozala penza bongo alors que passerelle oyo batia yango pona koservir batu ya makolo kokatisa pe kokende na ngamu mususu yango tozali komituna ezalaka nini na congolais makamu ya boyo okomona ngo kaka awa na Kinshasa batu oyo baye koteka awa na kati ya wenze place ezalaka lisusu te to nini kasi bazali ko comprendre te ke ezali risque ya makasi pona koteka place oyo ya boye administrateur ya marché de la liberté yango obengani batu oyo na wenze to place ezate babourgmestre bozali wapi parce que oyo ezali kobebisa bote pe biju ya mboka eza kitoko ata mukete kinwa ezalaka nini na yo. Global Carpe Diem Service GCDS na mukuse bazali wana pona kosunga bino pona kozwa ba visa pe kokende na ba destination nyonso ya monde entier na choix na yo olingi o voyager sala bango confiance. Bana ya Kinshasa, Lubumbashi, pe Congo Brazzaville, na masolo etali obtention, assistance, coaching, pe facilitation ya visa tala Global Carpe Diem Service bazali bien qualifié pe structuré na ba vacation internationale na oyo etali tourisme pe éducation bona orientation ya ba démarche na bino orefaka kotanga na mikili ya poto yeba ke ba bourse d'études esoponi ebele na bamboka lokola Chypre na $1950 ya pamba dans 10 jours coup sûr. Inscription ezali kosalema ya ofele kotanga na États-Unis d'Amérique
na $2500 payable en deux tranches dans 30 jours aux visa na yo ba bourse d'études totale pour na Égypte ezali. Premièrement, je dis un grand merci à GCDS. Merci mingi na GCDS na nini ba fuyo ma visa na mai donc na kina pesi ba mo dossier lo mérité pe na juin donc benge wango ba mo matupe ba ya ko aweza un inflam pesi agence BGS merci na kwa sale ngai na mambo mukie na mambo mukie apesi na visa ona ko naipsaki bino awa eza ba GT na GCDS de Souka Masolo na Keshipre. Le voyage GCDS pour notre location de visa pour les touristes. On vous appelle toutes les amis, les imaginaires, tous les gens qui puissent venir à l'agence GCDS pour obtenir le visa de Keshipre. C'est réparti. Bino ba oyo bolela tourisme na bamboka lokola Dubaï, Afrique du Sud, ba pays à espace Schengen, et ba destination ebele awa ezali kopeta matata avec accueil et orientation sur place na ba pays oyo kokomela Global Carpe Diem Service asali méga promo pour la ba étude tourisme conférence pe baso médicaux na mboka ya Canada na $950 ya pamba oza mobimba wakanisi ya sili GCDS a tient à disposition na bino ba visa de travail pour na mboka ya Canada na $4000 ya pamba oza mobimba durée ya visa ezali kosala kaka 60 jours. Adresse Okokuta biso sur avenue Wakatingi numéro 166 référence croisement ya avenue Wakatingi na Wileri en face ya Kolu Fungula na commune ya Kinshasa oza mobimba. Boite na GCDS. Pour la rétrospective année 2021, tout sélectionné pour Nabino by élément oyo. Epengwinzana tozalinde awa na province éducationnelle ya Kin Lukunga na commune ya Ngaliema na avenue Congo na quartier Lubudi eta ya école oyo non conventionnée ezali somo na ndenga kosakana te kasi bino botala awa kutu condition hygiénique bosana na yo école yango clôture ezalaka te bana bakotaka pe babimbaka ndenge balingi kokamwa. Directeur adjoint yeyo botala ndenge aza boye plus de 23 ans déjà kaka na école oyo bamir kutu ya école soki otali yango nkele pavement ezalaka nango te bana kotoyo bayaka na bango na classe kaka na mapapa ndenge boza komona boye kasi tala makolo bana ngo bien calligraphie ekomama deja na makolo encore toza na elanga somo awa na epe ngwinzani ekole ya l'etat kasi lolenge ezali kofonctionne pasi pe mawa fenêtre kutu bosana baporte ezalaka te awa ndenge boza komona boye système ya 4-4 na ban zwa siko na classe oyo petit oyo afandi boye pembeni nkuna nzoka nde lidusu akoki pe kokabola biloko na mukongo ya mwana classe mosusu bozali komona somo na ye awa nakuta ekole na bandi kolela sabe po anini kotindanga na ekole ya boye mais comme eza mo ekole ya leta tozo kosala mosala na kati esika oyo ekole oyo eza ekole ya kala na quartier oyo mais badirecteur nyonso baleki awa bazokolela kaka leta aya kolata ekole ya robe ya sika na Kinshasa na moya lelo komona ba ekole pe lisusu ya leta na ba condition ya boye ezali kaka pasi makasi selon explication ya directeur adjoint oyo atalisi que école Ngwinzani oyo ezali seule école non conventionnée ya leta oyo ezali ko servir ba quartier belé lokola Lubudi, Kikenda, Lonzo na Kanluka Mobimba. Kasi ezali kiadi komona yango na eta ya boye. Papa ministre Tony Mwabakazadi. Musale zebele ya kosale Angaye. École ya l'État.
na baniveau oyo kaka na Kisasa mpe na Congo lisusu. Osoki ata na Brazzaville awa okuta yango te. Je pense que nous étions dans l'autre salle. Unité oyo ebengami baujana modèle baza kotrakase bato na balabala ozwa ide kutu te kasi nzoka nde formation na bango basoki yango na stade de martyr awa yango nde babavure eza koleka ebele na ndenge akosakana te awa kote ya rond-point magasin voiture IST oyo boza komona boye oyo ebengama mingi na kombo ya ketch ezali personnel tata moko na mwasi na ye na mwana azali koluka kokota na hôpital oyo boza komona azwaki nde deuxième bande mpo akota na hôpital ujana aya na ye akipa te mbala moko alongola ye plaque eyinda kaka te yokani population eza koganga kolo mutuka mpe alobi mwana na ngai soki akokufa na mutuka akufa me yo buzoba osali akolongola ngai plaque il faut kaka ozongisa ekomi siko système ya kanga benda tika policier ye yo tika ngai kuna ye wana embouteillage ya kosakana te tala niveau oyo la police ya ville province ya Kinshasa ezali kolakisa bassesse na oyo etadi ba instruction. En tout cas, instruction ya la police ezali vraiment na importance moko très capitale. Général Silvano Kasongo koswa kana ba moral te ka se sengali ko instruire la police makasi ba ba lolenge kanya ko se comporter envers population parce que mission na bango ezali nde ko sécuriser population na ba bien na ye awa ndeko oyo anyokomi boye et pourtant azalaki komema mwana na hôpital. Police ya Kinshasa surtout ba ujana ba rata kotuna te ndeko okei wapi pe ozokende kosala nini to pe soki muto sali na mbeba bayeba ndenga ko reprocher ye so ba monika mbala moko pikola pepete longola plaque nde biloko bango bayebi bongo tango yindaka ba tu bango bato liboso ya okata teni ndenge bozali komona bazali kowolola bango boye boyeba ke discussion ezalaki ya makasi entre bateki ya marché de la libération na commune ya Selembao oyo ezomi na commune ya Bumbu na bandeko oyo balati bachoisible ya couleur ya verte oyo pe bakomi marché de la libération c'est-à-dire bazali baagent oyo bafutisaka ticket pe bautaka tout droit na commune ya Bumbu. Ezalaki boye ndenge bozali komona bango bautaki koleka na ça fait 4 jours pona ko conscientiser population pe bateki ata ba oyo pe batekaka na ba avenue pona ko yebisa bango que likolo ya ticket oyo bafutaka na 500 francs congolais c'est-à-dire bourgmestre alobi il faut bafuta lisusu taxe moko ya 500 francs congolais kokamwa bateki balobi vente ya malonga nano ezalaka te salite na wenze yango salongo ya malonga esalemaka te bafutaka ticket ebongo taxe lisusu ya 500 francs euti wapi bakofuta yango te. Est-ce que gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka azali saisi pona dossier ya kofuta taxe ya 500 francs tokosenga kaka enquête moko ya malonga yeba na bongo kosalema malamu pona koyeba 500 francs yango soki ekokende wapi po dossier oyo jusque là ezali flou pe trop flou makasi bondi melangai Kinshasa tokomona makambo ebele na ebisa bino boete rubrique ya bakinois pe babrazzavilleois ezalaka kaka moko oyo badiaspora bapréféra bulu yeke plus original à mode 4G motuna ya lelo ezali nini pe euti epai ya nani tolanda ebongo tozwa leson eloko eza nango te bulu yekende kindoki kati na nkolo bahabitant ya Madagascar babengaka bango banani bon nayebi te tongi toyo bahabitant ya Madagascar babengaka bango banani Madagares olobi Madagares bato bavandaka na Madagascar babengaka bango banani
Bamaskeda. Tongi to baba habitant à Madagascar, babenga ba banani. Ba Madagascar. Tongi to ba habitant à Madagascar, babenga ba banani. Madagascar. Olobi? Madagascar. Tongi to ba habitant à Madagascar, babenga ba banani. So bien so mécanique na ye. So inga mwana na. Tongi to ba habitant à Madagascar, babenga ba banani. Habitant Madagascar. Bagage. 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 Qui est l'artiste? Boulou que plus original. ne tombera jamais. Original. Tu koto kanano bundite. Boulou que makambo. Ça parle plus trop. Boulou que makambo. Ça c'est l'original, parole du maître. Quand on connaît, on connaît. Boulou que boma. Boulou que boma. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Zalales. Parole du jeune maître, parole du jeune maître. Omoni ndenge bulu yeke kotaki na bandaku bosekaki mpe bokangamaki bapanzi kasi biso awa tomesana koloba tangu ozali koseka kobosanaka te kozwaka carnet mpe stylo pembeni mpo na konote bonne réponse ya lelo boyeba mpe bosimbake batu oyo bafandaka na Madagascar to mpe bahabita ya Madagascar babengaka bango kaka bamalgache. Bamalgache bango nde bazali bahabita ya Madagascar. Awa nde nakomi na suka ya présentation ya magazine Kin l'artiste ya mokolo lelo kasi nazali bongo na page rose oyo. Joyeux anniversaire epai ya Blavien Mbo l'américain ye abotama mokolo lelo tika ete nzambe azala na yo na bougie moko oyo obakisi na bomoi na yo depuis pes ozali ndeko Blavien Mbo que du bonheur pour toi. Awa nde nakomi complètement na suka ya présentation ya magazine Kin l'artiste ya mokolo lelo bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle mobimba oyo esungaki biso po tito réaliser ya mokolo lelo malamu ngai na bino tokutani na mikolo ezali koya toujours na compte ya présentation ya magazine Kin l'artiste pour esala eloko.